kobolanda église à Bethel Moïse Mbi aye kobotola pasteur aye kolongola pasteur aye kobotola église abotoli na bakishi oyo asomba te oyo ayebi suksi te Moïse Mbi elibumunye tala désordre basali basoda bayokanga lupango yo somba lupango yo Moïse Mbi ndoki eza mpasi vraiment botala Moïse Mbi na bino makambo asalaka paster Moïse Mbi elibumunye mbote bandiam DGD TV mafuta sikeza ninga wa bino mère Dorcas la grande dame kande to mesana ko yela bino basango pe kopesa conseil nzamba pambolela ngai bino premièrement bandeko babolingo webi actualité ezali pasteur Moïse Mbi. En fait il y a pas mal de dossiers na kombo ya l'homme de Dieu mais au bat balo belami ngezama baba voice on soit déjà soit pas bana proposer moi ça ya libala bolibal c'est compliqué. Vraiment, ils n'ont pas si peu mawa pour na biso ba congolais. Les amis, vous savez, na olo ba mambo na pas si belé na motema. Et avant tout, fungula to peut le bela likambo ya dossier église et topé ya cellule ya cité Bethel ya Kingabwa. Et boebi mukomsu na mona na Facebook Camerounais mo a commenter na ba commentaire. Il y a moi basel nzamba Congo prophète alobi. Les Congolais, si vous n'aimez pas vos prophètes, envoyez-nous-les. On a des gens au pays, au Congo, au Bazali, aimés dans le monde entier. Na bamboka misusu, vous n'avez pas l'idée, pardon. Bato lokola bakofi olomide, moi si je vous dis nakamwaka, ba réaction ou encore considération, attachement et abapaya et belé. Même dans notre musique, Moutaoyo Kabanzembo, azo comprendre en côté. Autour mais yozo Kanzembo, une bonne musique, on n'a même pas besoin de comprendre les paroles. Vous pouvez imaginer. Donc ça sent que non. N'habité. Ils allaient l'au moins moukete. Si quoi on a place tout l'inga bande qu'on a biso. On va aussi la fierté en boka na biso na bandenge moko. En fait, baza ba don makabo nzamba pesi biso. Ils sont des humains comme toute personne. Mbi a des faiblesses comme toute personne. Lokola ngana yo to abatu. Mais cela ne veut pas dire que mutu a fautende il faut boki no crucifier to kokunde na kata libulu lokola kwe bozwa bo achever. Bande ko c'est compliqué na makambo yo na ebité ezama ezapasi. Moi, je dirais Moïse, c'est le pasteur le plus combatif du Congo. Et surtout dans la génération, bami balete oyo ba osala ba Eva lokola o nzambe pe apamboli na bandenge moko boye. Na musique na église ozo kamba, mais bon, que voulez-vous? Bref, bolanda ki marambo ya cité Bethel awaya quelques jours passés. Il y a eu des vidéos où il circulait même dans TikTok. Bazo fin à l'homme de Dieu. Ah, mais franchement, na lobby, attends pour na nzambe na noté. Mais comment les gens peuvent être mal éduqués jusqu'à ce point? Oui, les parents, tu peux ça, tu peux éduquer bana malamu. Parce que lobby bana wana ba représenter biso na bandenge moko. Et quand ton enfant est mal éduqué comme ça, bah on a yomba la moko. Donc bah ma finga mo ou na ko répéter ate bande au moment na ba vidéo na comment bazo finga Moïse Mbi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a eu ça l'autre fois, je crois hier, c'est tout ça na ba dossier au nyonso. Na retard mais les a important, tout pesa qui est important, tout pesa ba précision parce que ça ba to bele ba salé là on ba analyse. Balobi lokuta misusu
bameki koloba mais expliciter penza te, faire comprendre te, bafungoli te de quoi il s'agissait. Moi je vais vous expliquer affaire église ya Kingabwa eloko nini eleki. Mikolo eleki awa likambo église oyo bazolobalaka no Moïse Mbi atindaki bakebotela baba bakanga soki église. Mikolo eleki awa bandeko nanga Pasteur Moïse a consacré ba jeune serviteur. Bino boyebi na Afrique ezalaka soki bo consacré ba serviteur, il faut botinda tinda bango na ba selile na ba église na ya communauté na bino. Miso ba otikala na église mère ou encore bisika ba consacrer bango, miso ba repanza ainsi de suite. Pasteur wa Kingabwa aligné ba tindela ba jeune serviteur te. Alobi aligné za sous contrôle te. Et puis azobanga lobi batia libanda ekoma ke atelengana. En fait, allez-y comprendre. Lelo église ekoma nango business scope. Mutu so bazu ba pese selile akamba akomisa ngo bord na ye, ligablo na ye. Et pourtant, eza makambo gestion. C'est tout à fait normal. Tout comme baroya ba yebiso, OK, désormais tu ne travailles plus ici. Toujours tu nous n'embandaka par exemple parce que kalababilo connaît de la trop, nzambe malamu ya delfo, nzambe malamu ya lemba, nzambe malamu ainsi de suite. Barocha serviteur mo peut-être pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans ça dépend. Tout comme baro longola, OK, yo longo a rosa so te kene bisika boy. Ça c'est comme ça que ça se passe. Ça fonctionne à ndengo wana mambo ya église pour votre information. Mais malheureusement lelo et comme aso batini serviteur qui kamba quelque part. Église wana komi ay. Alingi so sous les ordres te. So ekomba me kopesa ba injonction par rapport ya celui-là zo kambate musala zo sala et comme problème. Comme problème au fait nde makambo eleki na église ya Kingabwa yango. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Pasteur Moïse Mbi atinde bat ba kino sala checking kande ezalaka. Na bosani kombo le mot qu'il faut là. Donc fallait ba kene quand même baluka batala bamona comment est-ce que ça se passe pas le capé ba solana ndeko parce que babiloko ya zoloba wana ba argument azopesa ça ne tient pas debout. C'est pas ta maison, c'est pas ton entreprise mais ya Nzambe. Sa compagnie na yo teze loko Nzambe. Donc batindaki bato pardon. Parce que Moïse Mbi atindi bato. Neti ba inspecteur to benga bango bon. Mais basel na Nzambe po bakende batala comment les choses évoluent là-bas. Puis ba solo là. Tango bakei bakoti bavandi. Nde na kovanda wana tata wana pasteur wana awa ndeko kamba église wana. C'est lui qui était sorti dehors, qui va bloquer la porte et qui va appeler la police, soit disant baye ko agresser ye na lié na ye ya travail. Et bino boyebi Afrique, Congo, Kingabwa en plus. Et c'est comme ça que la population ou encore les gens d'alentour bazaki pe alerter de baye kotonda babandi kofinga. C'est comme ça boyeke ba kofinga Moïse Mbi. En fait, l'histoire c'est ça. Botala niveau o bato bakokoma nango. Bamandeko nanga bamakambo yo esalemaka trop na Congo babiloko yo. Quand mosali na Nzambe moko a expliqué ngai qu'est-ce qui s'est passé, nandimaki eza solo. Pourquoi? Parce que bamakambo esalemaka trop na Congo, pour votre information. Plus ou moins 5 ans passés, 4 ans plus ou moins comme ça. Nayoka témoignage bon pas mosali na Nzambe moko. Même histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Même scénario, même histoire. Pasteur batinde quelque part ake kamba. Eko sala ke tangu église mère pasteur na ye ayoka mo ba nungu moko ke kuna église etambola malamu te. Et il décide d'y aller pour ba meka ko sala banquette ko luka ko solo pe ko bongisa parce que ça musala Nzambe te. Ba témoignage ba réputation ba bilo monsieur sala bien te. Il faut luka ko vandisa makambu. Et là on est sika rango étant homme de Dieu toko tambola beauté photo zong ça tout ça là.
Tanga bengi mwana na ye wana ya molimo asoli na ye abise non nakoya dimanche po tomeka kosolola par rapport à église et puis vous savez lo pasteur wana sala akenda asololi na bandeme ya église oyo bando kamba nde eloko pasteur oyo pa utosala oyo ya cité Bethel oyo bandimi ne bafingi Moïse Mbiye papa na solola na bandimi tanga solola na bandimi ayebisi bango boye donc a intoxiqué bango abi na bango tellement si a gagné confiance na bango yende passé na papa na bango ti bazala na ye wana abi bino boyebi comment est-ce que to mesana to vanda comment mosala na nzambe ezosalema et bino boyebi mutu akozala na ba défaut na ye mais quand on l'aime bandimi ne bando pesa confiance balingaka ye malgré ba pétage na ba mama misusu elingi esalaki no baya bamekosola na ye mpo baluka babongisa ayebisi bango bino boyebi to mesana tozalanga na papa na bino mais botala bazolinga baya kopikola ngai awa po batiela bino mutu mosusu aloba vérité te ya bamakambo nini eleka mpe ndenge basolei na paster epo eloko ne fale baya kosala abi vous devez trouver une solution pour ça bo se laisser faire te aintoxiqué bandimi bandimi mpe nini bandeko na ngai makambo eleka na Kisasa na bosani so ezala na commune nini fale na tuna boyebi beloni bato wana basala bakenda na wenza bitabe basomba babitabe mwa babitabe ya mabe wana voilà baya nango église wana ezali na deux portes ya nsima na ya liboso passer wana principal oyo mokolo vision ofalaka ya mpo basolola bandeko ntango akoti akima abimela na porte ya nsima babamba ye bitabe vous n'avez pas l'idée je m'étais dit soki azali na libandiseka yokaka bwale babamba ye bitabe akima ya kokima babebisa bilamba ebeba bandeko na kati ya ndako ya nzambe s'il vous plaît na kati ya église s'il vous plaît histoire vraie na Kinshasa bamambo salemaka na baeglize yango oyo bapaster na place ya koteya babrebi nzambe ayebisi Pierre m'aimes-tu oui Seigneur je t'aime paie mes brebis Yesu abandela 3 fois Pierre m'aimes-tu oui Seigneur je t'aime tu sais que je t'aime paie mes brebis bandeko nde biloko bapaster ebele baosala nzambe akuta Yesu ntango azongi akuta Pierre azongela na ye peshe na place akende kosala mosala nzambe kolesa bampate kozwa soin ya bampate azongela peshe bandeko bapaster ebele na kati ya église na place ya kopetre babrebi bakosala peshe bakosala commerce bakosala business bakosala makambo mosusu mais oyo eza rien à voir na kopetre babrebi ya nzambe babungisa bampate bato lokola Pasteur Mugisha par exemple abongola église nayebi te nabenga ngo nini donc église elongo église abongola yango ekoma soki mpe base soki mpe ya bakuluna soki ya ya KBG nayebi te donc bamilitaire donc abongola église ezala so église te et puis azwa bampate ya nzambe au fois petre akomisa bango biloko misusu bakoma so bakamikaze bakoma soki nini bandeko eza mawa mutu lokola Mugisha en pleine culte na kati ya église azosala bascandale moko oyo nayebi même pas si foto benga ngo église to nini bavideo ekuta kotambola bandeko ebele bashikwa bamonaki bavideo Mugisha mibengi liboma na kati ya église et puis alobi na pe na maboma misusu ado aforma abebisa bana bato na place apetre bampate akomisa bampata nzambe yangani ya nzambe akomisa bango maboma
alobi nana maboma misusu awa azwi micro atomboli agangi alobi maboma boza maboma bagangi bazongisi tozali maboma na kati église do bandimi oyo tomona bafidèle ya yesu oyo bakebaki luka bakoma na bango maboma e bakomeli maboma ngo bakomi maboma na kati ya église ya nzambe moto akomisi bango bongo nani la personne du pasteur oyo aza sincère oteya bango maloba ya nzambe bandeko nazoyeba te tokende wapi mais malheureusement bato bakomprendre le côté bandeko Mugisha en pleine kilt afinga Roger Baka abengi Roger Mpuku journaliste et jeune journaliste et mais pasteur comment tu peux te permettre de finga moto na cher et pour zo bengi Mpuku et ce qui te retourne moi habité à Mpuku abandi oganga Roger Mpuku e bandimi lokola pe ba maboma bango nyonso babandi oganga Roger Mpuku na kati église ya Nzamba en pleine kilt Roger Mpuku o ba ofinga Roger Mpuku wana mosali na Nzambe récemment toyebi tango voici l'homme azongi Congo Mugisha ya ko soulever dossier moko aswa déjà ba melai mbongo fréquence et aya na kati église na ye azwa micro aotambusa na bafidèle bamembre ya église baloba bapesa voici l'homme message bandeko na nga eloko esalanga mawa na pasi namonaka tu jeune fille moko mwana na même pas na 20 ans mwana moke do bapase bamessage na balangue nyonso bamisu balobi soki na kimongo bamisu balobi na swahili bamisu na chiluba bamisu na lingala donc mwana na pasa message na kikongo aoloba parce que nga na mokongo alobi voici l'homme azongisa mbongo na biso soki azongisi te akomona ndeko yindela ye AVC wana ekozonga me na mituni oneula nde bisiko bato bakoya kosambela to mpe bato baya kosamba me nga nayebi te bandimi yango c'est vrai nayebi ke bato wana basala bamamu na bango pamba te mais un moment il faut savoir gérer ses envoûtements ouais parce qu'il y a de ces choses là je sais pas nzambe ou pas nzambe nayebi te parce que église étymologiquement parlant signification nango elingi loba tiré de donc église ezali bato oyo bazali ressortissant bato oyo baza tiré du monde donc tiré du monde baza hors monde yango moni yesu aloba vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde ce qui veut dire vous devez faire les choses contrairement au monde vous devez vivre contrairement na ba oyo ya mokili mais malheureusement tokomona bato bakovivre kaka makambo mokili te mais plus que makambo mokili nayebi te fo toloba nini to mpe tobenga yango nini c'est ça en fait la réalité tokobika lelo na basoi-disant église et la vérité sur l'affaire kingabwa yango wana yo bauti kofingela Moïse Mbi bamafinga moko tumakuta koloba ngo eza te po mawa mpe pasi courage à lui nzambe apesika makasi asonga ye yango nalobaka na bana na nzambe yaya église bakenda yango te parce que pasteur a bogar bakenda yango te parce que pasteur avi ya quartier bakenda yango mpona dette morale te omoni asonga ngai yango namonaki nakesambelaka kuna po place okende eza te la vie d'une personne dépend de l'église kopambwama na yo dépendre na église de même kobeba na yo oui c'est biblique hein eza noir blanc sur na kati ya makomi yango oza na tout intérêt ya kopona église ya malamu et comment trouver une bonne église to pe comment kopona église ya malamu c'est par la prière oui c'est par la prière yo kosambela bisambela mwanza te bisambela taba te bayeba mosali na nzamba solo na révélation bayeba mosali na nzamba solo na mateya te parce que ozoteya nga natika masumu nde wana mosali na nzambe parce que alobi na nga nayiba te nasala ekobo te nde wana mosali non makomi ezoloba ils auront l'apparence de la piété mais rien ce qui en fait la force et qu'est-ce que cela veut dire
barote ya tika lisumu me ye moko muta buzoba tika yinduma tika basi bato ye moko muta buzoba tika moyibi ye moko asala yango do makambo ya loba no ya sala le contraire nango oya opekso osala ya sala yango nde yango na muto ngelo ba avoir l'apparence de la piété mais régner la force. Donc faites très attention. Bilongi mingi bomonaka monaka na ya malamu ya kimia ya mutalobaka te ya mutaloba te ya vérité. So balakisi bino ba état major na bango lolenge ya bavi mpe ya bamitema na bango bokoka te omilobela me meme nga kutu na nanga mopagano na sala makambo te mpe na kosala yango te. C'est ça po anini parce que généralement bato oyo pasi basala baalliance na satana bato bokomona soi-disant basali na nzambe élevant dignité oyo basala bakombo bayebani tobetelaka bamaboko tolingaka mingi wana bandoki na bandoki. Vous serez déçus ou choqués, mais c'est ça la vérité. So otie tembe kotaka mabondeli tu na nzambe nzambe tata na mokuse ya nazalaka nani nzambe oyo basuki ebele wana ya afro nde mwana mwasi azalaka nani nkolo papa alobaka français ya kitoko oyo na kimia na limemia oyo ya pembe wana ya bogara azalaka nani na asir so oza na motema to okima mbango. Les amis, c'était ça. Que le Seigneur nous vienne en aide. En tout cas, développer l'intimité ou encore votre relation avec Dieu, c'est important. Ouais, parce que le salut est individuel. Lui, Rosaga na sima batu mo boyete. Pour soi disant, on est balouke la ronzambe, basambe la rapona yo, yo pe sa wadim na bofrande. Et puis, non. C'est vrai, il faut se confier aux hommes de Dieu. Début le zoloba. C'est pas mauvais qu'un homme de Dieu puisse prier pour toi. Mais le problème est ça que, il y a des choses au sur salité. Est-ce que boyeba? Donc tu as tout intérêt. Il y a Lukanzambe na vina. Oui, c'est ça en fait. Toko mina sukanzama pambolela ngabino. Commentez, likez, abonnez-vous, surtout ceux qui n'ont pas abonné, partagez. Et aussi malamu penza. Quant à moi, de bonnes choses, merci. Bandeko bolanda église à Bethel Moïse Mbi ayeko botola pasteur ayeko longola pasteur ayeko botola église abotola na bakishi oya somba te oya yebi suksi te Moïse Mbi elibumunye tala désordre basali basoda bayokanga lupango yo somba lupango yo Moïse Mbi ndoki botala Moïse Mbi na bino makambo asalaka Pasteur Moïse Mbi elibumunye